quitter. Vous yo kaka. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. KNB, Kinshasa Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Mikolo Nezabino, pardon. Jima Salayolo Ratarate. Et on a bien un gars, yo. Ah, Jimmy Moukende. Oumela. Banakin. Kebana Jago Zapé Zapé. So Koutenango. KNB Téléma. KNB Téléma qui chasse l'équipe partout. Jimmy Moukendi. Oumela. KNB ko Zapé Zapé Zapé. Te so Koutenango. Check au Vandi. Mbote bandeko balandi ya magazine KNB Kinshasa na biso. Bienvenue na magazine na bino. Etienne Tshisekedi annonce qu'il arrivé na ye awa na Kinshasa kaka na mois ya juillet oyo. Moïse Katumbi Tshapwe pe alobaki ya ko accompagner eza kaka po accompagner to po adiembela na gaz na ye. Po toyebi que ye aza condamné na 3 ans de prison pour la spoliation ya immeuble d'un sujet grec. Président ya IDPS Etienne Tshisekedi a annoncé qu'il descend na Kinshasa pour tenir meeting au Yerusalem le 31 juillet. Nangambu na EP Moïse Katumbi Tshapwe a manifesté intention ya kozonga na mboka. Yango totuni ba kino a rapprochement na bango mibale eza ko profiter na nani. Etienne Tshisekedi eza président ya kala. Moïse akodembela pa Etienne Tshisekedi akodembela pa Moïse te parce que aza mwana na ye. C'est-à-dire ça c'est entre nous bayokani na ndenge na bango. Moi je préfère que eloko basalaki awa balubi mboka na biso ya biso moko. Na kuna bauti kuna eza mboka na bango te. Donc awa pa na biso. Pona ni to salite te yoka na biso nyoso a to vanda na table ronde biso nyoso awa. Parce que za bana mboka moko. Alors ils ont ma polémique jembela ko sala bote. To yebi kende to yambaka ye. Mais cette fois-ci Moïse préfère que Bayana Tshisekedi nous allons pour na unité ya classique et salam. Pour nga na koloba na la vana na katanga. Na yeba bien fait ya Moïse. Na limite que non ndenge ba sanga na wana ko na bango. Eza pona bien Tshisekedi bien Moïse abima. Pona entre mutu moko wana personne na débat mbalé to ko ngona apote banetos ezala. Bon pour ngai na moni likambo mabe na kati wana te parce que bango nyonso baza bana ya mboka mwana na papa na ye likambo mabe eza na kati wana te na kati ya bosangani na bango baza bana mboka bakendaka à l'étranger eloko nga nazomona na kati wana ezaka ke pona nini te basalaki ba rencontre na bango awa na kati ya Kinshasa bazo ya nzela moko l'air petit jeu tozoyeba te qu'est-ce qui se passe entre Etienne Tshisekedi na Moïse Katumbi. Toyebite bakotani à l'étranger. Makambo basololi kuna il faut pas dévoiler angwa pa population. Question nga nazo komitu na tant que population. Pona nini bakutana ki awa te basaleli ango awa. Omoni Etienne Tshisekedi aza leader ya munene ya opposition. Moïse Katumbi nde muto azo diembela Tshisekedi. Mais ce que entre bango mibale wana bazana jeune bango mibale wana bazozala nango na kachwana o batuna no bayebite sko tokoyebela bango bien ba vrai face na bango sur le terrain bolandi wana ndenge ba kinoa ba pesi ba point de vue na bango vraiment pour na bango koya ya Moïse Katumbi na Etienne Tshisekedi moko tazo diembela muninga ya malamu ezaka kake bazolakisa unité ya opposition Kinshasa et l'équipe partout. Mingi bazalaka na habitude ya koloba obokoli mwana mbanda keba obokoli elima yango lelo tolingi toyeba soki ki elima yango ezalaka na nini. Suianga mobali na ningaka monie kombo na esamba moni samba kaina ningaka ye pona kolata ho. Magazine KNB to quitter na avenue au Congo na commune à Gombe pour nous concernant ba kinoa ba expliquer biso na dajo le ba maraka koboko la mwana mbandeza koboko le lima boka ba kinoa ndenge baloti nga no mama na regreta rapona ba mama o balobaka bongo po bombanda na ngai na muninga etali mwana te mwana za innocent mwana tanga bota maka asueta kateke na bota na famille o to na famille okuna ba passer na bango et concerner mwana te
vie à parents wana peut-être na moi si na msube na nini et concerné moi na te donc traiter moi na wana lokola moi na yo pour lelo to lobi soki obokoli epe malamu ko bokwama oya bokwami bien yo poko profiter na yango ezaka mwana oyo botite nda kosunga yo mwana mbando muninga na tiki soki yo ye libala linga mwana wana ningo linga mwana na yo mwana muninga zaka mwana na yo bana naende batanga batalaka bazoka bango liboso oya ye oya ya mobali azonga kasima ya yazo cha liboso na obokole bien mettons ya okola ayoki ke wana mama na ngate abaluki lio akomozo so ba réponse moko donc akanti ku tutende yo bokola ki faut bazala bien azoyeka ninga zo zwa bana nae te tant to bokola ki limane ye bana te tango akola ne mwana changer position bolandi ndenge bakinoa ba expliquer adage ya kobokola mwana mbandeza kobokola elima donc elima eza lokwa une chose dangereuse bamanda bazwaka bana ya mbanda na bango lokola eloko mo eza dangereuse ya moto eza koyeba ke mwana oyo ozobokola eza mwana mobali na yo aza même son na bana na yo bana mbanda oyo bamonaka pasi eza mpe ka bana oyo bakendaka liboso mpe na fin de compte bango kaka nde motu edaka mpe ka bamaratre na bango to bamama na bango alors bamaratre esengeli bozala bien na bana bambanda na bino parce que baza bambanda na bino te bamama na bango nde bazali bambanda na bino. Kinshasa et l'équipe partout. La plupart ya bana mibali na Kinshasa ba evitaka ko bala bana basi aza mwana liboso na famille na bango. Yango lelo tongi to yeba raison nini ba boyaka ko bala bango. Ma verodi ndakukunda chane mama na Shabao mama na Didier mama na Vero mama na René mama na Ndobo mama KNB Kinshasa et l'équipe partout car on est le blabla réalité à vie à Kinshasa l'une des réalités à Kinshasa bana mibali belé ba boya ka ko bala bana basi o baza ba ene ya ba famille na bango yango to kiti na terrain précisément na avenue Kasavu boko na kotu na bana mibali ba pesa biso ba raison nini ba boya la ko bala bana basi ya ba ene ya ba famille na bango. Bon, charge les autres en éducation, ce qu'on coupe d'ailleurs dans moto, baza bien éduqué, famille ça na moins locaux, bah beaucoup là-bas na bon, bah cause à charge, bah on peut ça pas na mbalte, famille beaucoup là-bas na bon, ande baza babote ba na bon, nde ba beaucoup là-bas. Mingi basio baza la liboso, baza moi capricieux, si on au monde na ba mibali au biso tozali, to évitera vraiment qu'on soit basio baza vraiment liboso. Yango de biso ba mibali to évitaka batu mususu baki makande responsabilité. Pourquoi? Parce que sachant que azoba la mwana liboso à famille et que eza na balé qui tous ceux qui suivent derrière elle là quand il y a un besoin il y a ceci donc il mutu abimi neti né à famille na libota wana. Pour ceux qui craignent ba charge donc akimi na obi so na koti wana en tout cas aussi mbaté peut-être par rapport à ba moyen nangai. Il faut bala kende nanda kuna ya sala vie na donc c'est un peu ça. Donc ceux qui arokima mobile arokima charge wana eza erreur. Donc pendant nga eza encourager te na ki ko encourager en côté. Donc pendant nga ezelo moko eza jamais encourager. Hein voilà. Donc on a encouragé en côté donc c'est pas bien mobile arokiki ko kima jamais charge na ye sera kutana moi ça liboso donc azo charge na en place. Bosi wana kolanda ndenge bana mibali bapesi ba raison na bango mingi balobi ke bakima rende charge yango baboya ko bala basi liboso ya famille mais moto eza koyeba ka que ce que lingi mwasi na yo peu importe charge wa koza nango ondi makaka ye mais na ba famille pe bazalaka bien éduqué atakut baki na ba charge na bango ndenge nini ce que ko bala bango mwana mwasi liboso ba kopesa charge wana te ba continuer ko vivre na rythme bazalaka nango kala. Kinshasa et l'équipe partout. Mibali mingi bazalaka soki ba moni fille to ba fille bazoleka na nzela bazalaka na comportement ya ko wolola bango yango lelo to tuni bango ba ebisa biso ba vraie raison oyo ba wololela ka bango. Magazine KNB toza no loin ya hôtel de ville pour na kusana ba kino ba ebisa biso et là on ni sala que ba mibali soki ba moni mwana mwasi azoleka ba wolola ye bo ka ndenge ba kino ba lobi.
bawelaka bango mpona mwa gena moko bagene bango mpo batika mpo elateli ekoma mabe mosusu omona bimi na ndako na bango string wana neti kaleso ezalaka lokwa string eza lokwa neti moto olati na eloko tomo olata lia mosusu koto ebimi bagarso bazomona lia to na mutuko ovandi na bisi boye otikeli bapapa baparti oyo ya nzoto no ezomonana omwa soko oyebisa bikipe yayo etali yo te me mpona ezala te bafinga ngo nini wo tika eza mpona nini mbala nsima bazongela te na gena wana koluka kaka moye koyeba elatela bien so neti pantalon wana olati pantalon wana bien otie mo eloko moko ezipe esalaka bien mpo mwasi aza moto ya respect abombaka nzoto elatela mabe nam soki alati mabe yango bakowolola ye mais soki aza simple alati na ye bon ndenge esengeli aza kaka ese dakoseka ye takoseka ye te donc elateli na bango nde eza mabe na moment ya bana lelo elateli mabe balati bakaleson ezodesine tolo libanda nyonso wana ya bilomo yango esalaka baseka bajeune fille bakoma soko reproche afingi yo abisi yo etali yo bon eloko esala bagarçon bongo bamisu bakoka kolinga mobali te bamisu bakoka kolinga mwasi te amoni mwasi ane kitoko ane bien siko oreka bien tanti yakana na yebisene maloba bolingo moya yebisa ezate abando olola jaloux aolinga linge akoki te nde bagarso ya Kinshasa bazalaka ndenge wana me bagarso mo bayebi te nde basala buzoba abiema mabe eza ndeti bacycliste wana bakola wana o bana basi bazolata yango biso bafrère vraiment tozosepelaka nango te mais soki tomoni mwana mwasi alati abiema moko boye ezokanga ye fo tomona ye kaka ke misiki bon fo tomeka kolola ye tokolola ye mpe na ndenge moko ya mabe te mais tokorapproche ke mpo achange habillement elateli wana alata bien ande alati fumba mwela azolakisa biso mipende na ye donc eza kaka na maloba ebele tolobaka bolandi wana ndenge bakinoa balobi mingi balobi ke eloko esalaka bamibali baolola mwana mwasi soki azoleka na nzela ezali nde accoutrement bana basi bazolata susu bien te makomata na mutuka angunza mise mokongo nyonso libanda yango esalaka bamibali bakoka te yango esalaka baolola bana basi na nzela na yango bana basi esengeli avant obima na ndako na bino esengeli ose contrôler mpo gene mpe bandeko na biso ya mibali te Kinshasa eleki partout. Bino préféra ya selfie kanga photo seka muke pe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso kanbo bobando talango na te photo to seka muke buka kingo écoutez buka kingo écoutez Maman m'a passé écoutez Radio Marie a invité ba fidèles nyonso ya église catholique le 17 juillet pour la clôture ya marathon 2016. Boza ba détail élément. Radio Maria eza ko invité ba fidèles catholiques nyonso na journée d'action de grâce et de louange. Oyo aza ko organisé na occasion ya clôture ya marathon 2016. Dimanche 17 juillet na 14h na sanctuaire Notre-Dame de Paix, centre Lindongue, après prière, témoignage na exhortation, animation et kokumba mana frère Paul Balenza. Communiqué signé Père Roger Ouawa. Cordial bienvenue à tous.
mingi bazalaka na comportement ya koinduire baninga na erreur soki azosala mabe au lieu ya kopekisa ye ye azopousse mais soki eyindi bawanganaka alors que kikamarade eza kaka kosola buzoba te mais s'il y a un problème okoki mpe koramener moninga na droit chemin. Na Kinshasa, tu remarqué ezalaka na ba camarades mingi batindaka baninga na vraiment na ba erreur. Au moins que moninga osala likambo, besoin mona pena que likambo azosala eza malamu te. Mais hier akozala toujours na po appuyer, mais tango ko indela ye, akotika ye pe akowanga le pe mutali bosa ko seka ye kozala ka camarade wana ko tinda na mabe. Quand to tina na ba kino soki ba mona ka comportement wana ndengeni. Baza ba fo ba camarades. O atinda ngo jamais o retinda nga to yiba. Na kondima ngote. Parce que yo tindinga na yibi. Yo kimi ngana souffrir ngabe na bombo te wana ko kwesa mninga na libulu tika comportement wana ndaka mninga na mabe mama so pesa nga conseil ya malamu mais oya mabe te so monike pesa nga conseil mais na osala observation ngana mutuna ngana ko boya yango jamais ngana ko kolinga moninga ndenga wana za pembe na nga potang ngana zo sala ngonga mo pe conseil nga pebike likambo ne za mabe siko mutu ana linga apuye nga eza itazo tindanga na liwati ndeni nga ko ndima mutu atindanga na liwa tanke eloko wana eza déjà mabe olia pesa nga conseil ya malamu tala ke likambo zo sala ya malamu te tambola na nzela otika nzela oyo faut ko éviter bango oboya bango ke baza pembe na yo otango yo continue ko za pembe na bango yo po okota na mulongo wana okomi ko landa ngo okomi ko samba kambo bango sala mabe soke indelinga siko bango bakomo sekanga muninga na mabe aza muninga wa za pembe na ete justement kozala na collègue ou bien camarade place moko eza bien mais juste ezali kozana mutu oyo akoporter pas implice pas na yo conseil ya malamu même na ba entreprise même na musala okoétudier a minini okozana naye bolandi ndenge ba kinoa ba réagir na micro na biso vraiment pona bango mingi ba camarade bongo soko moni ke camarade azotinda na nzela moko ya mabe to zotinda na lisumu bazalaka pembeni ya moninga bongo te voir même bible loba liboko etindaka mutu esala lisumu foko kata yango vraiment boye banani kotambola na ye potango zotambola na mutu azama ba zotinda na ba erreur mukolo ko yindela azala mutu libosa ko seka yo pe mutu libosa ko chula yo vraiment boye banani akozala pembeni na yo Kinshasa et l'équipe. Tout ça les constats à la Kinshasa, ba parents mingi bazalaka ceux qui te commis la période de rentrée scolaire, ba bengaka ba famille ba mina ba connaissance na bango pour na kosenga contribution na ba objet classique ya bana na bango. Na micro ya Kenbe batu ba lobeli yango. Comportement na mona ngona bizarre. Comportement de ti maman boti mwana yo okokozwa charge mwana ote. Et comme boti le premier mois, la deuxième mois, maman l'équipe équipée, ma classe est maison, comme benga, moi n'a tanga quitté, maman l'équipe, moi n'a ni minerval, et ça bien te là boti moi na mon parent pour avoir charge à moi na. Faut s'occuper de moi na ba parents que vous êtes capable de que au consommer ta moi notre bika pambote ataka pambote za bien te. Kabelangai, Sombelangai, que non, par exemple, que nos rentrées scolaires il faut que nous tous se préparent en avance, de façon que nous, ceux qui les camarades les salama, on se retrouve sans problème. On a des responsabilités, ceux qui nos parents sont responsables, il faut se préparer en avance parce que rentrée scolaire, il y a pas naï, azo travailler. Zo local de façon que non de telle sorte que non bananga bazala bien bazala donc basenga pas motote bantu ya bongo ngana mona ka bango bazaba inapt ngana ko salisa muntu ya bongo te bantu basenga ka bantu ba aide bango po bana ba bango bakota classe wana soki osalisiye eko koma kaka entrée scolaire osalisa ngali susu wana nde na boya kama esengeli kaka bango baluka musala ya kosala po basenga lisusu te wana ndeza mabe makasi parce que tozawa mutu nyonso ala mukaka anza mapesa biso makasi okoteka banguba bamai makambo ebele ya omo kinduki sokota kata biso ba africain baluka batelema baluka batambola ko luka bazandu ba place surtout place ezebele ya luka bible zo ba bien que mutu sa lukaka akozwa. Mbala soki olinge bala et que papa na yo akufa mutu akolia mbongo na yo ya libala eza mwana ya tante na yo oyo aza cousin na yo alors que ba papa leki na ba papa kulutu baza wana yango tongi toyeba soki bongo po na nini boza ba détail na élément oyo
tosololi lelo na bakino bayebisa biso soki lelo mwana alinga bala na libota et que papa na ye aza vivante nani na famille botata na ye azali censé ya kolia mbongo ya libala ya mwana wana. Bon epa na biso bangwandi soki papa aza te mutu aza censé ou responsable ya mbongo ya libala ya ndeko na ngai ya mwasi eza papa leki na ngai soki papa leki aza te eza grand frère na ngai ya liboso. Epa biso bayandi soki papa aza te batata mwasi to bapapa leki nde bakoki kosintervenir na place ya papa. Baswahili mutu akoki kolia mbongo ya libala soki baparent nyonso esi bakufa baza te eza bana donc bana batante bana bapapa kulutu bana papa leki nde bango baza censé ya kolia mbongo ya libala. Toza na bamongo to baleki to nalo nini bapapa kulutu bato bakolia na bamama leki bato bakolia. Wana bauti kona na bakinois ndenge balobi na tribu ya moko na moko soki lelo papa azate nani azali censé ya kolia mbongo ya libala ya mwana bamisusu balobi bapapa leki bamisusu balobi batata mwasi soki pesali ke na libota bapapa bato baate mwana ya tata mwasi mutu akolia mbongo ya libala. Kinshasa eleki partout. Publication ya Cynthia Vechel Pepe Swag na ba publication ya ba félicitations ya Exeta bolanda actualité oyo dominé semaine oyo na Facebook. Kinshasa et l'équipe partout le lot tosale libino synthèse ya ba actualité oyo dominé Facebook depuis début ya semaine oyo tozali. Actualité à liboso bongo toza na réaction ya batu ya Moïse Katumbi na Facebook ba supporter tendenge ministre Lambert Mende anyataki Moïse Katumbi voire même a publié ba preuve ya ba photo ya école ya Moïse Katumbi à Tonga na Lubumbashi na école ya ministre Lambert Mende. Deuxième actualité, bongo tozali na deux fêtes ya France face au Portugal. Ndenge ba français na esprit kaka ya racisme ba fingi ba noir pour bazo constituer au statuel ya équipe nationale na bango. Mais côté Portugal, fête na fête. Yango wana ba sujet o esali grand débat na Facebook. Troisième actualité, bongo tozali na Fabregas métier noir pour na concert na ye na kermesse bomoko ya bandal na cadre kaka ya spectacle a se créer qui image d'un accidenté mais batu oyo bazala ki sous-informé ba welisi na Facebook obeta même ba mwanza au point ya ko accuser ba artiste et musicien mususu nde ba organiser ki attaque wana contre Fabregas alors que ezala ki nango spectacle ye moko asala ki pour na concert na ye. Et pour na kosuki ça quatrième actualité na biso zali mort ya cellulaire qui depuis un certain temps a bungaki alongwaki voire même na BCBG mais lelo to apprendre que a kufi pe batu bazolobela ndenge azalaki négligé pe na ndenge asala carrière na ye mais abimate lokola ba musicien mususu wana ezalaki synthèse auto salelaki bino pour l'actualité à Facebook pozala toujours connecté à kozela ka ba actualité à Facebook Kinshasa et l'équipe partout. Merci d'attention bozala kanango pona kolanda magazine na bino bo préféra ya lelo to présenta ki ango liboso ya PCR na commune ya Gombe Kinshasa et l'équipe partout.